Nazabo ina fani na ndako. Nabi que père a kenaï boulot. Mais hors père après boulot a comme un danseur. Mère a comme un danseuse. Là c'est normal. Et ça vraiment normal. Et ça normal. Mais ça devient anormal lorsque Gingo me chante et puis Serge. Suivons d'abord ça. Rôle à journaliste, ça aux yeux d'informations traitées et puis diffusées. Et aux yeux, il y a Pessa Batouba, élément solide, palpable. Ça, Makasi. Alobi, Ozoya, faut Pessa Batouba, élément solide, palpable. Makasi. Ayebi palpable, donc ça veut dire quoi? Solide et lingi kolobani. Mais moi, quand je viens avec mes vidéos, yo benyango keza makambo si et les kande ozongi siango. Mais tu demandes que mutu aya après investigation na ye amemela yo ba élément tangible. Est-ce que tu réfléchis ou pas? Tu réfléchis ou pas? Est-ce qu'il faut aller lisusu tozonga université pour comprendre que makambo o yozo loba ozo maîtriser yango ndete? L'investigation basalaka toujours na makambo et les cas. L'investigation basalango toujours na makambo c'est les cas. Et non na makambo yo ekoya. Parce que il y avait une situation, il y avait un problème. Alors sur ce problème donc leki na zongi simanake ko luka. Nake ko fouiller. Nake ko finer. Nake pena ko panza po na luka na yeba. Est-ce que makambo baloba kiawa eza ya solo? Papa, il faut que tu aies un cours. Bokenda pe ifasi kangoti. Faut biso lisusu to comme un professeur pour nabino. On ne peut jamais venir avec makambo moko boye pour vous présenter le cours élément clé d'une situation oyo eza futur. Non, ezala toujours ya passé. Allez biso na présent à to conjuguer ngo to pe sabino na ba preuve. Il faut qu'on vous enseigne encore. Il faut payer les frais académiques en tout cas. Papa bozo komona bazo ko bina boye. Bazo ko bina pona gloire ya Nzambe te. Bazo ko bina pona République démocratique du Congo te. Mais bazo ko bina nde Mama Sila parce que la personne qu'on adore na kata nzembo wana c'est Mama Sila. Et bango nyonso ba komi les adorateurs. Donc ndeza boye pena papa maman moko boye avec les enfants, afandi n'a parlé pena afandi calmement et pas naïe. Atie pena télévision amoni mobali naïe oya yebi ke azaka comédien. Ba commissaire danseur, lokola danseur ya fali poupa. Ba papa bazo bin na makasi koleka fali. Donc to yeba ka pété ke ba père na biso ba bin na makasi bo. Là c'est normal. Ouais. Vous allez venir ici pour nous dire, ben écoutez, c'était l'ambiance, il y a tournage. Oui, nous acceptons tous ces alliés, ambiance, il y a tournage. Mais Gingombe aussi, supporter qu'ils allaient qui ambiance, il y a tournage. Poto moni, Maman Gabriel ici à Yalobi, non, Belleville, lokola azalaki, na katikati, atali o, eza lokola jeton, eza déjà message, eza lokola à répondre. Siko à répondre nani, Belleville à répondre nani, ndenge abanaki kotala. Oh, ce qui est Belleville, Azalakate, ça allait être bien. Mais awa. Vous allez voir que maman si là, Azali Bosso, ba danseur naye na ba danseuse naye, bazana sima. Et c'est normal. Et puis so tali ba pero bazo ba misusu ba yaki a publicité majabu. Boza wapi. Bokeba. Barezi, toi tu peux me parler de $100. Yo Barezi. Barezi, yobi mboula nga banozo à $100. J'ai été chef d'entreprise avant Mama Sila. J'ai été chef d'entreprise avant Maman Bellevue. J'ai été chef d'entreprise avant toi. J'ai été chef d'entreprise avant ba Mastananga Ebele. Oyo yebi. Oyo yo oyebi.
boyaka kobimisaka lokuta na télévision te. Lorsque vous parlez, bayaka kana makambo akala, makambo si donc lobama. Mais oui, bino boyebi te que histoire et salema po etang sa biso makambo donc eleka. Ce qui makambo yo eleka ezalaka na mutu ya te, pourquoi cours ya histoire et existaka? Pourquoi aujourd'hui na programme ya enseignement ya Congo bakendaka même à l'université na ba G1 tozo ba Ipoko. Hein? Histoire ezalaka po ezalaka wana po esunga biso na makambo ebele. Toyaka na makambo donc c'est lekate. Toyaka kolakisa bino ke makambo bino nde boyaka koloba ezama lokuta. Eza buloji chindoki. Erbino boyaka na lokuta wana biso to ye to tchel mungai lokola nanu siko ozolo bananga. Na ye na memelo video na tcheli yo. Ke makambo yo uto loba kuna eza lokuta ta vérité yango. C'est ce que vous appelez lokuta. C'est quoi lokuta? Lokuta eza obino bozoko sala. Barési, tu es parmi les anti-valeurs, il y a Internet. Il faut en soni, ya yomoko. Tu seras limité de parler de moi. Parce que tu connais que non, jeune wana depuis na yebayeti aza lelo, aza ye. Mais peut-être certaines personnes, na yomoko, tu auras soni. Si quelqu'un se mettait pour parler de Barési à la télé, mais moi, si quelqu'un se mettait pour alobapo nanga à la télé, tout le monde sera fier de moi. Que non, belle atindi bato, belle vue. Place Babi Sotoza, place ba Demer Nyangi Baza, place ba Sarato la Baza, place ba Dieu merci Mundir Babaza, place ba Yamsi Yambe Baza, ba Kobetox Baza, ba Noko Nyonso Baza wana. Belle vue pena a ko fanda boya lobi, boke lukelanga fi wana. Pour na bagage ni. Ba division comme na bongo. Pasteur de la foi a passé na po a ota la score o yo ka passi. Makambo so ngana te yaki eke na mai. Bato balela eke na mai. Voilà. En parlant, il y a pasteur de la foi. Et puis, est-ce que va trouver un bango normal? Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qui est anormal? Regardez, vous provoquez Batouté pour un pasteur de la foi. Vous devez respecter pasteur de la foi. Vous se moquer na pasteur de la foi. C'est un serviteur de Dieu. La vérité à Makambo Nyon ce jour et Kobima. Bokota na bamadusu ya bandaku na bino. Maya miso ya Bellevue wana o bino lelo bobozwango faiblesse. Maya miso ya Bellevue o bino bozwango lelo faiblesse. Et comme sujet ya moquerie. Un jour vous allez plier vos genoux. Tozawa. Papa de la foi, Azali papa, c'est un papa. Hormis Oyaza comédien et tout, mais c'est un papa. Elle avait joué, bon, quand je dis elle, la personne, il y a pasteur de la foi, avait joué le rôle d'un papa, le rôle d'un père. Sinon, vous serez surpris. Et puis, Lelo, est-ce que s'il faut qu'on rappelle Batou, pasteur de la foi, vous là, vous les anti-valères, beaucoup rappelez Batou, pasteur de la foi? Pasteur de la foi a invité tout le monde. Mais Batounion Sobaya, qui avait désobéi, n'a pasteur de la foi. N'est-ce pas, Maman Silla? Balo baba lo baba lo baba lembe. Balo baba lo baba lo baba lembe. Balo baba lo baba lo baba lembe. Oh mono yo, mono yo, mono yo. Mayelelika he. Oh mamoyo, 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 kitokweleka ye. Balo baba lembe, ye. Balo baba lembe. Balo baba lembe, ye. Balo baba lembe. Ye, moano, mamo, ye. Mayeleleka, Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandego Balandia, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission de cours de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala par le travail. Mais encore appelé ce matin, mon colo moi lelo, Naya na luka moena solana bino.
mwana moke na motete na ye baloba balembe yo mwana oyo yo mama oyo yo tantine oyo mayele leka. En tout cas slogan ya théâtre mikolo eza yango oyo ezo kolalisa beaucoup de personnes pongi te badongolo miso jusqu'à ce que vous allez chercher ya kozwa biloko mabe bomeli bomibomi bokufi parce que tension il faut koluka moye ko mata susu mo volume makasi boye malamu na bino ba maman na ngai boye malamu na bino ba papa na ngai. Je m'excuse, moi c'est votre frère Tadingala pas depuis Kingakati. En tout cas avant Nabima je voulu vous faire cette petite vidéo. Vous allez m'excuser peut-être nato na kozala nango lelo peut-être na boyo kanga bongote parce que nous avons après un temps toye ko comprendre qu'il y a ba ndeko na biso misusu ba oyo ba zokolinga toko mabiso nyonso ndenge moko. Mais je veux vous dire une chose. En aucune fois, en aucun jour, nga na kobungisaka ba vraie valeur nanga juste parce que il faut nalanda batu moko boy oyo bazali na ba orientation très compliquée na ba vie na bango. Batu moko boy o peut-être aujourd'hui BBC avec tout le monde oyo passer na bango ezali passer et comme ko dominer même présent na bango lelo et comme ko influencer même lelo na bango ils veulent assez que biso nyonso tokota na kati ya sakiwana. En tout cas je peux dire je suis parmi, je ne dirais pas que je suis le seul, je suis parmi depuis na bandi carrière nanga na makambo etali YouTube ti mokolo mo lelo. En tout cas bokoki ko reprocher nga na makambo sus mais boye na ngai ti ndenge naza mokolo mo lelo obe na jali obe bien. Ouais, je sais que reproche on peut reprocher à tout le monde wana eza naturel mais au moins na ba point mosusu en tout cas nakoloba que on peut pas me comparer avec baleki na biso ba master na biso lokola ba barezi ba confrère na biso lokola ba barezi on peut jamais t'as dit ba comparer ngana mutu lokola barezi parce que tout le monde sait Fanny en tout cas faut voir charge na yo omeka kokanga yeso s'il faut kokange chaîne faut kokange chaîne parce que ezo sala passe des fois ozomona le frère obazo bungisa kibomoto kati na bango le frère obazo ko bungisa même komi ko bungisa même goût ya kimobali aujourd'hui. Moi quand je viens à la télé comme ça, je viens pas pour rendre des comptes aux gens. Oui. Ce que je fais, je suis libre de le faire et d'ailleurs nako salango lisusu avec na matobe moi volume makasi pene soit koleka. Oui, nous allons le faire. Na pona côté ya vérité pour na yebiete. Ba vérité ezali na ngambu ya maman Dinana, na ngambu ya maman Top, na ngambu ya maman Ursule, président Elombe. Ba papa na biso ebele, maman Belleville conduit la patronne. Une fille avec une tête bien faite. La mère de la nation. La mère de la nation. Ouais, oui. Ah oui, la mère de la nation. Moi, je suis la mère de la nation. Famille Bota, notre film Nakombo, il y a le temps de la fin. Le temps de la fin. Et Outaki aussi la lobby, en tout cas. Nakosenga na bino nyonso bozwa temps ya kolanda film wana. Bozwa temps vraiment ya kolanda film wana. Et vous ne serez pas déçus. Et si le lobby. Mais au moins, ils sont disponibles quand on a Belleville Télévision. Besoin temps, il y a que savourer film. On a beau la nango na ndenge sengeli. Bopé sa pena attention na bino na film. Vous savez Belleville Télévision de la ka Yeruzalem, et de la ka Yeruzalem bisika boni mutu akoki kozwa kimia bisika boni mutu akoki kozwa lobiko bisika boni. En tout cas, vous allez kokuta na kati kuna babiloko que vous ne trouverez pas ailleurs. Belleville Télévision, Ezawana Ponabino, en tout cas, Maison Bellard Télévision, production, que le bon Dieu vous bénisse.
allez vous abonner massivement, allez suivre encore une fois Film Wana, vous ne serez pas dessus. Lorsque je parle de Maman Belle-Vie, Namoni Maman Dinana la Douce, Maman Dinana la Douce, votre série Résignation est déjà disponible na Maman na Katia chaîne, il y a Maman Dinana la Douce, DD Télévision, allez suivre votre film Résignation Oyoboko Mona, les acteurs locaux là président Bobo maman nabiso étoile bandeko nabiso misusu bazali ebele na kati il y a film wana Résignation. En tout cas et kozala une façon pour vous yako kota na kati ya ba série oyo que nous voulons, parce que lorsque vous arrivez chez Dinana la Douce, vous sentez il y a la qualité. Donc, au longwe, kaka et pas Belle-Vie Télévision, au tali, au kota donc et pas, il y a DD Télévision, vous sentez que non, wapena, et la raté que non, bamba, sangisa, gauche, droite, non. Ici, vous avez une dissertation, c'est-à-dire il y a une tête, et zali nali boumou, et puis et zali namakolo. Et quand on a quelque chose de bien, na coché la bino extrait, il y a film oyo. Résignation, il y a Maman Dinana la Douce, une façon, il y a l'axabino couleur, il y a film il y a série pour qui n'est pas qu'au temps, il y a Kolanda série et quelque chose de bien. Voilà, avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à ma maman, Maman Bijoun Ketani, mère à 90%. Au Bongana papa Jean-Pascal, un grand merci à vous maman, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, un grand merci aussi à maman Déborah Lubanda Kilo mère à Calgary, un grand merci à toi Bertin Kondembo, moi propre, les millionnaires, les infirmiers clinicien depuis Montréal, na Canada. Un grand merci aussi à Aurélie Mafuka Yaba Aurélie. Un grand merci na Papa Nyonso, président bébé, Maman Nathalie Nana Mosibu, Tata Pwefa Pekato, Jenny Beta Industriel, Madeleine Aketa, Fato do Conti. Un grand merci à Maman Emilie Seti Mainga. Un grand merci na Aurélie Mafuka encore une fois. Un grand merci na Bino Nyonso Bozo Kalibaku Yakolanda émission. Oh, Maman Nyonso famille Libota, je vous salue. Que le bon Dieu vous bénisse. Nga ya Bino Tadinga la pa musala et benginga déjà nazo banda awa. Ceux qui tolo l'engagement avec l'équipe technique qui a Top Media Télévision. Prenons d'abord l'extrait, il y a série Nabino Résignation et puis on se retrouve tout justement après pour continuer la émission nanga. Merci beaucoup. Fais ta guerre, y a pas le. Vas-y. Papa, nana so papa na ko stop mal sauter au côté le bail sur moi pas au moins non na ka ko se bi mo deri ni na ngote il faut tout beaucoup. Et la dernière fois qu'il était ici c'était quand? La dernière fois il était ici c'était aujourd'hui, c'était demain. Comment se fait-il nous taza mbongo mais ana kimiate bongo ba simbiso ya ko simbisa. C'est maintenant autant molinga boy. On a eu le bina sala fololo oyo, et ça la concordance na foulon na kangina saki. Kaza ilamba olale la pièce mec. Makuta. Kimikuna oye apona $2000. Faut un louf. Mais ça nous commence au balcon qui nous fait rien qui nous. Ah ça va goûter la tête. Ko c'est na c'est ka so mona poche pete. O so na zana inga na olia bien. Mais lien na yo. Ngala benga bino to bino ba boye vers là. Oh non, ya mala moza ça. Mais bino so bona besoin le faut boya tanga na zana mopaya de façon boya ko intimider nga. Prestige est-ce que tele bino na seul prestige na mbongo na bino. Il y a yo so pesa bilo ka olia. Mulo kosa mo weka pona ni weka poko senga ate. Na senga mbala mo pesa nga te so nga bilé na ni. Weka ko senga na mo yi. Mama taba limite. Tatu ko chimina ngai. Lelo njo. Ngana ukete sana ose bino. Leo njo. Manyema, wewe. Lelo. Maman. Oh maman. Vous venez de suivre l'extrait de votre série Résignation au Yozali ya maman Dinana la Douce. En tout cas, un grand merci na mosala Onion so maman Dinana Sali et puis na ba participants et participantes il y a
y a série Oyo, résignation, que les bons dieux vous bénissent. Nous voulons l'unité comme ça. Dans l'unité, en tout cas, le théâtre congolais et au Keneliboso. Dans l'unité, en tout cas, Makambo Malamu et Kokisama et Kosale Manakati ya théâtre Nabiso. Voilà. Na memi bino mokolo moalelo na zone ya turbulence parce que il faut qu'on essaie un peu ya kosolo la na makambo nyonso ezo koleka na baitando wike. Après un temps, j'en suis sûr, beaucoup de personnes bako banda opé sabiso raison. Ba opé sabiso raison na ndenge nini na moyen nini. Na makambo nyonso biso toyaka koloba na baitando wike. Ici, je vais signaler à tout le monde que moi, t'as dit, quand je viens à la télé comme ça, je ne viens jamais pour me faire moi na moko ya malamu. Je ne viens pas pour na luka moena batama na sima makambu mo boye ou na yaka ko sala ba diffamation na télévision ou na yaka ko insulter bat ou na yaka ko tuka batu non. Quand je viens na créer façon nanga de faire les choses. Et nazoya ko sala ceux qui analysent ou bien émission nanga souvent ceux qui au tali na kati ya ba émission nanga na koki ko ya soit na audio soit na vidéo pour eluka moyen et accompagner makambo o nga na salaka. Aujourd'hui oyo ezoko sala passe ezali le comportement ya ba babylonien. Les babyloniens ici toyebi sibino boye bato théâtre. L'objectif ya batu oyo ezali ya conduire le théâtre congolais. L'objectif ya batu oyo ezali ya ko faire disparaître le théâtre congolais. Mission na bango ezali c'est pour na ko bana ko semer ba trouble. Mission na bango ezali pour na ko créer ba division na ba famille. Na ba ndako ba na ba relation ba preuve. Ce qui aujourd'hui, soit par exemple, prenons l'exemple de Demer. Aujourd'hui, si Demer peut-être n'est pas contente avec sortie médiatique Yamoutoumou Boué, soit il y a ça les droits de réponse qui babaïbi que par exemple Demer à la X. Bah ok, il faut pas ça la nuance, ba lukanzela il faut pas atteindre X wana pour ba lukaba baby c'est la yé vie na yé côté kuna. Place soit à la bien avec le gens. C'est-à-dire comportement yamabe. S'il faut parler des insultes dans les réseaux sociaux, à part les Chinois, bateau mususu ba memeli biso pena Sodome na Gomorrhe ezali obe les Babyloniens. Bazo incarné makambu oyo le prophète Habakkuk a comment dans livre ya Habakkuk. Ezali moko ya ba élément oyo que vous devez prendre ça en considération mes frères et sœurs. Parce que on peut pas comprendre aujourd'hui le théâtre pose à la théâtre. La seule personne ou le seul groupe oyo il faut pas présenter bateau théâtre ezali le babylonien. Quand quelqu'un d'autre aille na avis moko boye o ezali contraire na makambu oyo peut-être les babyloniens balobi, ça devient sujet il y avait insulte. Je vous pose cette question. Bino bato mayele. Biso bazoba. Mais moi je sais, je ne suis pas un zoba. Naza bourricté. Na tono vite, je ne suis pas un parvenu. Naza badoté. Ouais. Yango monique. Je défends que le Valère. Les anti-Valère en tout cas na ko tchayo na se sapato na niati. Aujourd'hui s'il faut que ça là prend tozwaka vidéo ya Gingombe na Papa Serge. Papa Serge a insulté qui en chantant? Gingombe a fingi nani azoko yemba. Paulelo Gingombe a mérité les insultes au nyonso azoko zoa. Même sa famille, même sa vie privée, ils a touché. A fingi nani. A boakeli nani jeton. A boakeli nani jeton. Bozoko la ki sa ba limite na bino.
Donc vous avez compris que Soloma Bendez à la Gabino. Vous avez compris que les problèmes c'est vous. Vous avez compris que le gens au bazo qu'on nuit le Batuna théâtre c'est vous. Quand déjà vous voyez un groupe de gens au bas se mobilisaka pour chercher il y a quoi enregistrer les gens. Pour chercher deux, il y a quoi exposer Batou. De trois, koluka ko toucher na ba vie privée à Batou. Koluka ko exposer Batou. Na ndenge mo boy ya ko inisa Batou. Batou wana bazalaka capable ya ko sala ba n'importe quoi juste pour ba luka moyen bazwa oyo bango bazanango besoin. En quoi le théâtre congolais aujourd'hui est kozala fier na ba babylonien oyo? Gingombe qui a chanté Nandenge Kimia, Nandenge ya Malembe s'attaquer na mutute. A Tchepeka kana compte TikTok ya Yemoko. Est-ce que vous ne pouvez pas kobeta ngo kara? Biso tomona awa mama na biso Theresia. Asala, je n'ai pas voulu que tu aies vidéo wana awa. Azo sala ba vidéo na yepo ayepsa mama silande mama na bango yenda leki. Mais c'est une vidéo et qui a sali beloge naie pas yandeko naie un point barre ça passe. Est-ce qu'il fallait à mériter ben insulte? Est-ce qu'il fallait à mériter faut ba pointer Moussapi? Non. Non. Nous avons vu ici maman Gabrielle aussi à l'écran à télévision à Touni yé à Lingaka Sila pendant que problème donc les qui entre Sila na Ursule Pechanga. À l'écart qui a pour dire que yé à Lingakasila na émission il y a Yves Pan si je m'abuse pas. Est-ce qu'il fallait qu'on finga maman Gabrielle? Non. Mais il fallait qu'on sa maman Gabrielle place bande d'économie balé bazo swana. Même si ozali na olingakandeko oyo makasi koleka oyo ko manifester en côté pour ekoki ko sala mabe un point barre bosuki wana. Mais pesi bino pouvoir ya ko kendeti na vie privée ya Gabriel pour no fingeta. Non. Gingombe a fingi nani na nzembo oyo. Mais je vais vous faire réfléchir. Mais avant nati kabino bo réfléchir, tozwa nano élément oyo. Tozozwa nzembo ya Gingombe pena kozwa musique ya babylonien. Et puis tozozonga aw. Suivons d'abord ça. Balo baba lembe. Oh mamoyo, mamoyo, mamoyo. Mayele lutaye. Oh mamoyo. Mwindo yangolo Belvikanie. Balo baba lembe. Balo baba lembe. Balo baba lembe. Oh mono yo. Mayele lika he. Oh mamoyo kitoko lika he. Balo baba lembe ye. Balo baba lembe. Balo baba lembe ye. Balo baba lembe. Ye mono mamo ye. Mayele leka oh tantino yo Belvikandie. Mwindu yangolo oh Balo baba Balo baba lembe ngaye. Afingi nane Gingombe. Afingi nane Serge. Afingi nani. Alobeli nani mabe. Pour aujourd'hui et comme un sujet de commencer à insulter. Non, moté mama be peneza kindo ki peno yoka ya kindo keza. Oh. Na munoko na ye abimi sik ni kombo mutu. Vous qui intervenez na kombo ya maman Sila et qui insultez Gingombe.
Est-ce qu'aujourd'hui, parmi Bino et Zana Moutupena, a koki ko faire face na Gingombe na justice ya Congo avec cette vidéo, na ba oyo Bino bozo ko salela ye, bozo ko finga ye. Na silisi Gingombe. Pour nous qu'il est trop vite na kota pena na kati ya nzoto ya makambo nga funa lobela. Tozwa na no vidéo oyo. Ngane na zabo ina fani na ndako. Na yebi ke père akena ye boulot. Mais or père après boulot akomaka danseur. Mère akomaka danseuse. Là c'est normal. Et ça vraiment normal. Et ça normal. Mais ça devient anormal lorsque Gingombe chante et puis Serge. Suivons d'abord ça. Tout le monde en a. Total en a, papa na biso yaba danseur, na maman na biso yaba danseuse. Ndenge nini babinaka. To ebi pété so comme pe moko yaba profession na bango. Suivons. Voilà, vous venez de suivre. Est-ce qu'avec ça, moi na mo boye nanda kupena aza fier amoni pena papa na ye ndenge to mona ba papa na biso o bobo bozong selanga mo vidéo mo ndam ndenge ba papa bazo bina makasi boye na bino moko réaction na bino ekoki kozala nini to loba nini o karma pa loba mwana alongwaka alongwa ndako akenda bino boye bien témoin akenda mosala or kuna akomande na option mosusu akomanda ba option mibale ba papo bozo komona bazo ko bina boye bazo ko bina pona gloire ya Nzambe te bazo ko bina pona République démocratique du Congo te mais bazo ko bina nde bazo ko binela nde Mama Sila parce que la personne qu'on adore na kata nzembo wana c'est Mama Sila et bango nyonso ba komi les adorateurs. Donc, ndeza boye pena papa, maman moko boye, avec les enfants, afandi, n'a parlé pena afandi, calmement, et pas naïe. Ache pena télévision, amoni, mobali naïe, oh ya yebi ke azaka, comédien, ba commissaire danseur, loko la danseur, ya fali poupa, ba papa bazo bin na makas koleka fali. Donc, to yeba ka pete ke ba père na biso ba bin na makasi boye. Là, c'est normal. Ouais, vous allez venir ici pour nous dire, ben écoutez, c'était l'ambiance, il y a tournage, oui, nous acceptons tous ces alliés, ambiance, il y a tournage. Mais Gingombe aussi, supporter qu'ils allaient qui ambiance, il y a tournage. Poto moni, Maman Gabriel ici, à Yalobi, non, Belleville, lokola azalaki, na katikati, atali o, eza lokola jeton, eza déjà message, eza lokola à répondre. Siko à répondre nani, Belleville à répondre nani, ndenge abanaki kotala. Oh, ce qui est Belleville, Azalakate, ça allait être bien. Mais awa. Vous allez voir que maman si là, Azali Bosot, ba danseur naye na ba danseuse naye, bazana sima. Et c'est normal. Et puis so tali ba pero bazo bina kole, bo bendelanga na vidéo ndam. Bazo bina plus que fali. Êtes-vous fiers comme ça? À la maison au Fandi, ba cheli bana na yo, ba papa bo kilo na yo. Ba maman bo kilo na yo. Oyo ba yebi ke bokilo nanga azala comédien asala ka juste mosala na ye ya théâtre ba fandi boye ba monete papa bokilo akoma na mosala mosusu ya ki danseur bokomi ba vrai danseur là c'est normal mais s'il vous plaît évitons ça. Où est la place ya théâtre? Théâtre est bénéficié nini et bakisi nini na ba carrière ya ba maman oyo et bakisi nini na culture ya Congo. Tozui kamite mama beto lati. Toluki kamite manabiso ezoki. Toluki ka kozo ba problème na ba vie na biso. Mais et apporter et l'autre côté. Vous pouvez aussi faire comme bandeko nyonso ba salaka, bobeti kara et puis ben voilà ça passe et les qui. Et pas na bino kara ezalagate.
Donc, ce qui seulement il y a le nom de Bellevue, il faut que ça crée des problèmes. Il faut que ça crée des ennuis. Il faut que Batouba fingama. Il faut que Batouba bayinama. Heureusement, aujourd'hui, tout le monde a déjà compris. Place nini, babiloko ezoko uta. Mais papa, eza bozo tchaba limite na ba vie na bino. Quelle est cette personne aujourd'hui à quoi faire face avec Gingombe na justice ya Congo vis-à-vis ya vidéo na ye asalaki na papa Serge et puis na obino bokomi ko sala. Na kati ya vidéo ya Gingombe atikali kotanga ni komwa mutu afingi ni mutu. Akumisi ni ce qui n'a non, elle a juste parlé que Bellevue m'a yeleleki ata baloiba. Mais c'est comme ça, Bellevue est très intelligente, qui ne le sait pas. Bellevue écrit Bellevue azana ba option ebele kati na nzoto na ye. Bellevue azakaka productrice te, azakaka actrice te, azali na makambo ebele kati na ye o bino moko boyebi yango moni esala bino motema pasi. Pourquoi aujourd'hui l'âge il y a Bellevue? Il faut écho ma que non yelokola za mwana mokie ndenge bino bolobaka bino moko bokoya aza mokolo bino moko pe bokoya lisusu ke aza mwana mokie siko lelo to ndimaka aza mwana mokie. Donc lokola azali mwana mokie quand elle est en train de poser des actes responsables matures, elle ne mérite pas peut-être ba collègue na ye ba salela ye beloge ndenge maman si la salela ye. Maman si la salela ye ba éloge, c'était normal. Donc c'était normal. Et les autres bazan à droite. Qui vous a donné nana pesa bino monopole wana qui aujourd'hui pour théâtre à Congo ezala bien internet ezala bien ya que vous nde bozali kaka na pouvoir na façon ya koloba bobeta kapé makambu musu kara ndenge biso to beta kamambebele kara ka kipa et puis bozu yango du début jusqu'à la fin. Ba photo na ba statut, qui en parle? Qui en parle? Personne. Donc, tozo shoot yango beno ko shoot on n'a pas le temps en tout cas. Mais quand vous venez à la télé pour n'en finga ba papa bat, ba maman bat, ba famille bat, vous touchez même à la vie privée. Ya Gingombe. Pour ayembi nzembo Bellevue azana et puis ba yembele yango Bellevue. Et suis bino nanine. Il fallait Zalabino, Bogougui. Voilà, Nafandi, on m'a envoyé une petite vidéo ici. Mais, sur cette vidéo, Namoni, mon jeune frère, Barezi. Oyo aza nakati ya vidéo oyo. Mais makamoni ni Barezi alobi nakati ya vidéo oyo. Barezi, je vais te dire un truc, je ne suis pas ton ami. On n'a pas fait la maternelle ensemble. On n'a pas le même niveau. Vous avez un parcours Oyomoko Yebi. J'ai été Tadingalapa depuis Tadingalapa Azalati Lelo, je n'ai jamais travaillé chez une personne. Je n'ai jamais travaillé chez quelqu'un. Ouais, ça ne veut pas dire que non, si tu travailles chez une personne au commis inférieur, n'a été. Mais c'est une façon de vous dire que Nabima Tadi Ndenge Nazaboy. Pour autant comme nanga elinga ki te ke fo nazala eza collé na bêtise moko boy. Avec ndekonanga moi sur comment on est là ceux qui bololo so bololo en tout cas son nom je connais pas bien. Vous avez oui, vous avez les droits en tout cas. Ya ko sala analyse na bino. Mais ndekonanga moi sina ndekonanga mobali bozali ba exemple te boza ba modèle te. Bozali parmi baye o bazoko sala soni na place publique. Et des fois moi je me demande, nous avons tous de parents, nous avons tous de famille. Mais na yebite ce que vous faites à la télé, ba retour na ba réaction, ya ba ndeko bino bozalaka na bango ezalaka nini. S'il y a aucune personne oyo aussi ayebsa bino ke no bosala kamabe, boyeba ete boboza entouré par de mauvaises personnes. Tout le monde pouvait parler, mais Barezite, Fanny, ba charge na yo, Luka Moye Bongi Sango. Mais lorsque vous venez pour parler,
Pona kozwa défense ya makambu na bino. Pona kozwa défense ya ba anti-valeur na bino. Pona kozwa défense ya ba n'importe quoi oyo elata bino. Vous devez bien le faire. Vous devez bien le faire en tout cas. Vous savez, lorsqu'on ozoyepsa mutuke oza mayele te, il faut yo moko osa la preuve ya mayele oyo oza nango. Même la langue française, erio ozo loba yango ou erio ozo komango, ceux qui ezali remplis de fautes. Et respecter ba norme d'office ozali zoba. En tout cas, déjà au départ, batuloko la babarezi natikala en tout cas même ata na viseur nanga natikala komona bangote. Papa bosali babuzo bebele l'internet où ils ont connu mes frères. Que tout le monde le sait. Vous n'avez plus rien à prouver. Ndekonanga. Bozan eloko yo prouver te. Bozan eloko yo kosala te. Donc il faut bozala kaka na lisanga ya babylonien parce que bozali na place au bokoki kokende te. Moi je serai le bienvenu par ma comédien Nyon soit Congo. Ça je vous dis et je vous informe et puis nous confirmer en gros. À l'exception de personne. Peut-être Moutou Oyo, je ne serai pas le bienvenu et pas naïe, peut-être la prophétesse Abakouk. Peut-être la prophétesse Abakouk, peut-être je ne serai pas le bienvenu. Mais ce qui peut la prophétesse Amoni Penag non babarezi oyo baza parmi baye oyo bazala ki na gauche bazala ki na droite lelo baye po ba lukape moyen to betaka masolo to salaka oyo babanda ki osala o bango babengaka ke ezala ba vérité en tout cas a chabino à l'écart. Moi j'ai toujours été vrai dans ma vie. Mon jeune frère, il faut faire très attention et je t'informe, faut oluka opesa des mères dim. Oso melata soso pesae. Sinon tongwa wa olinga ki osepela makasi. Mais bon, nous sommes des chrétiens. La Bible nous dit tozongisa mabe na mabete. Mais bino baye bozo sala mabe bo continuer ko sala mabe. Biso pe batu tozo mona ke to sala malamu to continuer ka ko sala malamu. Mais un jour to tunana ngai na bino. Tozao. Chez qui oyo kozala le bienvenu aujourd'hui? Comédien nini? Soto tiepena na 100% ya ba comédien Congo. Vous pouvez être le bienvenu chez qui? Passage nabino, parcours nabino, ezali mabe. Eza nabo soto, ebele. Donc vous n'avez rien à protéger na place publique. Liboso sima tout le monde baye bibino. Balobinin. Suivant. On va dire faux, nzamba bando étaler bino ka boy. Boya kana makambo oyo, et c'est le baba bazanga ba argument. T'as dit argument ça te moindre. Moi je te croyais intelligent mais moindre. Donc sera pour la 100 $. Et belle ba yo kota comprendre master ko buka te. A faut soutenir ka belle. 100 $. Oui. On va aller à l'article dans ce déjà. On a une victime, non lingo lo bango tinga mo, ti ba linga boy. Belle a besoin na ngamo. Oh. Oui. Je veux d'abord na pause pour répondre na oya liboso. De 1, au départ déjà, lorsque vous parlez de Dieu, vous devez faire très attention. On ne se moque pas de notre Créateur. Est-ce que parmi les gens au faux base à la vraie ou bien juste na YouTube, ndeko yoza ata na 2% te ezate. Nzambe nde fois bandako exposer bino nde sikoyo. Nzambe nde azo exposer bino azo comme ça bino na suka. Bino bozali parmi baye oyo lobby oliaki na Bellevue. Otambola ki peut-être na Bellevue, mais aujourd'hui bobima ba incra. Boza ba reconnaissant te. Et puis lorsque tu veux me parler des 100 $, barezi, zela nano barezi. Barezi, yobi mbula ngana banozwa 100 $. Barezi nini? Nini, papa?
En te regardant comme ça, j'ai des choses où ceux qui n'ont pas de détails, peut-être aujourd'hui, au reçoit temps et au lieu foufoté. Mais ezali na ndenge na ngate, ezali na façon na ngate. On m'a pas élevé comme ça, on m'a pas éduqué comme ça. Tu veux me parler des 100 $, toi, Barézi. Eh, Barézi, yo, okolo belanga 100 $. Tolandi Bellevue pour 100 $. Moi, je vous dis, si vous avez cherché Bellevue pour 100 $, c'est pas tout le monde qui a cherché Bellevue pour 100 $. Moi, je cherchais Bellevue parce que j'ai compris, j'ai réalisé que Bellevue a des valeurs où il faut bisoto zalana pour l'accompagner. Elle a des valeurs. Elle a des valeurs oyo. Tindenge ofandi wana oyebi ke quand tu défends maman Sila po oyebi ke ozana place ya okendete, ozana eloko ya osala te, ozana muto oyo okoki muto oyo akoki ko fongolelo porte te na théâtre à part maman Sila. Et au commis limité, bongo makolo na yo, il faut étambola ka chambre salon. Tu n'as pas le droit de sortir dehors parce que tu n'as personne oyo okoki lelo ko permettre yo osala sa promotion o lobana kombo na ye. So meki ba obenga yo balobi kata. Ba misusu ba yaki ya publicité majabu. Boza wapi. Bokeba. Barézi, toi tu peux me parler de 100 $. Yo Barézi. Barézi. Yo bimboula nga banozo 100 $. J'ai été chef d'entreprise avant Maman Sila. J'ai été chef d'entreprise avant Maman Bellevue. J'ai été chef d'entreprise avant toi. J'ai été chef d'entreprise avant ba Mastananga Ebele. Oyo yebi. Oyo yo oyebi. Boya kakobi misaka lokuta na télévision te. Lorsque vous parlez, baya kaka na makambo akala, makambo si donc l'Obama. Mais oui, bino boyebi te que histoire et salema po etang sa biso makambo donc eleka. Ce qui makambo yo eleka ezalaka na mutu ya te, pourquoi cours ya histoire et existaka? Pourquoi aujourd'hui na programme ya enseignement ya Congo bakendaka même à l'université na ba G1 tozo ba Ipoko. Hein? Histoire ezalaka wana po sunga biso na makambo ebele. Toyaka na makambo donc c'est lekate. Toyaka kolakisa bino ke makambo bino nde boyaka koloba ezama lokuta. Eza buloji chindoki. Erbino boyaka na lokuta wana biso to ye to chel mungai lokola nanu siko ozolo bananga. Na ye na memelo video na cheli yo. Ke makambo yo utolo bakuna eza lokuta ta vérité yango. C'est ce que vous appelez lokuta. C'est quoi lokuta? Lokuta eza obino bozoko sala. Barézi, tu es parmi les anti-valeurs ya internet. Il faut en soni ya yomoko. Tu seras limité de parler de moi parce que tu connais que non, jeune wana depuis na yebayeti aza lelo aza ye. Mais peut-être certaines personnes na yomoko tu auras soni. Si quelqu'un se mettait pour parler de Barézi à la télé, mais moi, si quelqu'un se mettait pour alobapo nanga à la télé, tout le monde sera fier de moi. Parce que naza na parcours moi boy TikTok. Naya koluka 100 $ na YouTube te. Il faut yeba kenga na ya YouTube déjà na 100 $. Ce qui bino bolandaka Bellevue pour na 100 $, ce n'est pas nous. Bellevue a des valeurs. Bellevue a le kola Congo. Bellevue a patrimoine. Aujourd'hui, pour apporter soutien chez Maman Bellevue, je ne regarderai pas qu'il faut appeler Sanga Mbongo. Non. Si vous soutenez le gens, si vous soutenez le bêtise à cause d'argent, biso ba misous to sala kangote. Yango monique no dinana zawana. Sona bengi Mama dinana, elle va me répondre na kombo nanga. Alors t'as dit ça va no kwa bana. Ursule Pechanga zawana, Mama Moseka, Mama Top, Basara Masiala. Et ceux qui n'ont pas qui nanda, je partirai jusqu'à la maison. Oui. Bah toi théâtre est belé. Maman Kalunga Koutou, n'en parlons même pas. Est belé. Ce qui veut dire quoi? Botika, Bouzoba. Et ça le colan de quoi moi si? Azolinga a flatté Batuna Bango Oyo, ba flatta kawana. Que non belle atindi batu. Belle vue. Place Babiso Toza, place Bademer Nyangi Baza, place Basarato la Baza, place Badie Merci Mundir Babaza,
place bayam si yambe baza bakobe tox baza banoko nyonso baza wana Bellevue pena ako fanda boya lobi boke lukelanga fi wana pona bagage nini biso kuna to prona ba valeur en tout cas to prona ba valeur biso y a pas question y a ba anti-valeur tout autour de nous botika lokuta bo sepelisaka matoi ya bandeko yo balandaka bino bakansaka no boloba makambo eza na nzela. Moi quand je viens nazo construire carrière nanga na lokuta te et puis carrière nanga soki boke no luka ba vidéo nanga nyonso depuis na banda YouTube ti lelo nazalaka na langage o nazala nango nazalaka na personnage oyo nazalaka na attitude oyo. Ouais, boke ndeko luka ba vidéo nanga ti lelo mais yo ba résisto ba ke lukela yo ba vidéo na yo ti lelo oyo ka soni ba place misusu okota te o fanda te o melama te o kolia te. Alors vous devez faire très attention. Très attention. On va pas faux, nzamba bando étaler bino ka boy. Et ozoya rôle la journaliste ça aux information traitée et puis diffusée. Et ozoya pesa batuba élément solide, palpable, oza makasi. Alobi, ozoya faut opesa batuba élément solide, palpable, makasi. Ayebi palpable donc ça veut dire quoi? Solide et lingi kolobani. Mais moi quand je viens avec mes vidéos, yo benyango keza makambo si et les kande ozongi siango. Mais tu demandes que mutu aya après investigation na ye amemela yo ba élément tangible. Est-ce que tu réfléchis ou pas? Tu réfléchis ou pas? Est-ce qu'il faut aller lisusu tozonga université pour comprendre que makambo o yozo loba ozo maîtriser yango ndete? L'investigation basalaka toujours na makambo et les cas. L'investigation basalango toujours na makambo c'est les cas. Et non na makambo yo ekoya. Parce que il y avait une situation, il y avait un problème. Alors sur ce problème donc eleki na zongi simanake ko luka. Nake ko fouiller. Nake ko finer. Nake donc nake pena ko panza po na luka na yeba est-ce que makambo baloba kiawa eza ya solo? Papa, il faut to banope sa bino cours. Bokenda pe ifasi kangoti. Faut biso lisusu to comme ba professeur pour na bino. On ne peut jamais venir avec ba makambo moko boye pour vous présenter le cours ba élément clé d'une situation oyo eza ya futur. Non, ezala toujours ya passé. Allez biso na présent à to conjuguer ngo to pe sa bino na ba preuve. Il faut qu'on vous enseigne encore. Il faut payer les frais académiques en tout cas. Tu te sais que on va trouver n'engé papa Serge na ki bombe ba mbela ki Bellevue ba mon normal pour na bango c'est bien on peut dire ça. Non, ben pour na bango mais c'est tout à fait normal. Papa Serge a déjà famille libota. Quand se voyait la face té. Le nom ba division comme na bongo. Pasteur de la foi a passé pour à hauteur la score on yo ka passer. Makambo so na té aki et na mai. Bato balela et na mai. Voilà. En parlant, il y a pasteur de la foi. Et puis, est-ce que va trouver un bango normal? Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce qui est anormal? Regardez, vous provoquez Batouté pour un pasteur de la foi. Vous devez respecter pasteur de la foi. Vous se moquer d'un pasteur de la foi. C'est un serviteur de Dieu. La vérité, à Makambo, nyon ce jour et Kobima. Beaucoup na Bamadousou, Yabanda Kunabino. Maya miso ya Bellevue wana o bino lelo bobozwango faiblesse. Maya miso ya Bellevue o bino bozwango lelo faiblesse. Et comme sujet ya moquerie. Un jour vous allez plier vos genoux. Tozawa. Papa de la foi, Azali papa, c'est un papa. Hormis Oyaza comédien et tout, mais c'est un papa. Elle avait joué, bon, quand je dis elle, la personne, il y a pasteur de la foi, avait joué le rôle d'un papa, le rôle d'un père. Sinon, vous serez surpris. Et puis, Lélo, est-ce que s'il faut qu'on rappelle Batou, pasteur de la foi, vous là, vous les anti-valères, beaucoup rappelez Batou, pasteur de la foi? Pasteur de la foi a invité tout le monde.
Mais Batunion Sobaya, qui avait désobéi na pasteur de la foi? N'est-ce pas Maman Sila? N'est-ce pas? Qui avait désobéi na pasteur de la foi? Et ça Maman Sila te. Tout le monde était là. Na évité. Bozalaka envoûté, c'est la mauvaise foi ou bien parce que bozozangande likamwa koloba. Faut bo lukamwa bo kosa. Bato bino bo mesana ko kosa. Papa de la foi, en tout cas, depuis jour na ya ko comprendre makambo je naloba, c'est un père, c'est un serviteur de Dieu. Aboya a panza théâtre à Congo. Mais vérité ça, un jour beaucoup changer ba langage na bino na toza ao. Nzambe aboma mutu moko te. Tokozala kaka ao. Beaucoup changer ka ba langage na bino. Ebele il y a ba comédien ebele ba yebi signification ya maya misu ya Bellevue on etangaka. Ebele ba yebi yango. Continuez à se moquer na ba maya misu nae. Vous serez frappé. Vous serez frappé. Botika kombo ya pasteur de la foi na minoko na bino parce que ceux qui ezana batu oyo ba respecta pasteur de la foi te ezali maman Sila. Bo respecta yete. Pour na appel na ye bondima te so ezaka appel à maman livre ou appel moko bolinga bo kembangu. Alors botumbola te. Po côté kuna kutu botumbola te po jour ngo bokolia te bo melate bola la pongite po eza. Mais ce qu'on regrette dans ba cache ezalaka mutu ata so asala o mabe ata limbisi yo ata bozongani mabe o asala ki ona kobosana veste ya tournage aki koboma veste on so wapi na ndako kande batona babenga bo téléphone ça va avec motivation avec conscience en âme et conscience abosani ko réputation ngeza rasali on bosana te lo baba lembe mais so la habite so boyebi na nzema madilu déjà que pour choquer si la je ne sais pas mais allez yo ka sumo butu akufati. Mais vous, quand vous parlez que so yoka sous oh Dorcas to boza ba fille to la rana qui ça la moti déjà garçon bon bouger ton papa moi bouger combien de personnes yo ka sumo butu akufati oyo aki pas bloquer les soufou a bloquer déjà papa tu penses que aujourd'hui même parce que quand vous parlez comme ça, vous touchez à Ursule Pechanga. Ursule Pechanga a Mobutu, a kilo. Ursule Pechanga a des valeurs. Ursule Pechanga, Maman Sila Azalaka, n'a pas devoir de mémoire pour Ursule Pechanga. Azoa équation, il y a plusieurs inconnus. Oyoti lelo, a Coca Colongo langote. Mais quand vous venez comme ça pour parler, pour se moquer na Ursule Pechanga, vous devez faire très attention. Yaya, jourango bokozanga mutu aolobela bino. Omoni jourango, biso toyaka to seki nde to seka wana to sala bien. Batu nyonso bazo mona bino. Bazo betela bino pe moi quelque bat bo betela bino ba maboko. Hein? Bazo betela bino maboko. Mais jourango bo luka ba connaissance. Siko ba connaissance ango ndeti na Kishasa lelo. Okoya na maboko. Bon. Tokuta na kana bino to tunana. Na ville à Kinshasa, bon bazar reconnu. Baluka déjà batia mo différence entre Bobo Manoka na Sila Bisalu. Banga ba coach amani ba mo est-ce que EP ça te ba bité pour tout ça ngo bien. Il faut être le bagage Bobo. Mais comment vous ne voulez pas qu'on puisse comparer Maman Sila avec les autres? Oh, Rikenga na yebite mayele ngo na yebite kibomutu ngo et puis pe au monde pe mutu asokoli mai des fois pe moi parfum na ye alati pe mon t-shirt na ya bien aleki na télévision. Oh, asa incomparable était na ndeni. Na ba père fondateur ya théâtre comme ya Maman Sila eza ya Congo. Le père fondateur ya théâtre comme ya Maman Sila ezalaka. Exact. On peut comparer Maman Sila même kaka na Linda oh doit travailler à wana de panaye bako comparer bango parce que ce sont des collègues. Oui, bako comparer bango eza lokola lelo bako comparer mais Linda abano sala bagag te to moni Linda akomo sala bagago Linda akomi go sala kuna na ndenge asalaka a de pana biso mais bako comparer bango et puis akomi dago kino sala bagag tozawa tozawa
Aza Mwana Lobaka met fois. Maman Sila n'est pas incomparable. Il faut qu'on compare une comédienne Nyonso. Oh. Oh. Qui vous a dit ça? Non. Kovo na o. Mais moi je vous comprends. Maman Sila, maman Belleville. Voilà, maman Sila, maman Belleville. T'as dit que t'as dit banga dans l'Ibandina, respectez leur Kovo na o. Mais moi je vous comprends pas. Vous avez 4 Kovo. Ok. Aujourd'hui Rémi Kovo. Yam Siambe Kovo. Aujourd'hui Mundiba Kovo. Aujourd'hui Tadi Kovo. 4 Kovo. Mais vous n'arrivez pas à apporter des propos aux enfants. À l'époque, vous devez dire que Kovo va Libani Baramayele. Pourquoi vous avez un propos irréfléchi? Pourquoi vous avez un propos irréfléchi? Vous avez un propos vrai, correct. Vous avez un mensonge, lokuta. Pourquoi? Pourquoi lokuta? Respectez leur Kovo na o. Moi je ne comprends pas. Vous avez 4 Kovo. Ok. Aujourd'hui Rémi Kovo. Yam Siambe Kovo. Aujourd'hui Mundiba Kovo. Aujourd'hui Tadi Kovo. 4 Kovo. Mais vous n'arrivez pas à apporter des propos aux enfants. Et puis, déjà, Bino Batwa Mayele. Kovo, est-ce que Kovo a une maladie? Mais, mon frère, vous connaissez tous vos orientations, n'est-ce pas? Et Kovo, yango. Et puis, lorsque vous parlez de propos, Balobaka, lorsque vous voulez parler des propos, propos déjà, Elinga Kolobana no nini, Eza Eloko nini, peu propos nini, oh, il faut donc à même. Mais, lorsque vous prenez le Kovo, le cola de l'homme, on a comprendre. Vous êtes rempli n'a défaut n'a nous autres. Si aujourd'hui je me mettais vraiment, il y a pour décrire Bino Ndeboza. Vous n'arrivez pas à apporter des propos aux enfants. Déjà lorsque Ozoko le propos et qu'on a la forte et qu'on a la forte parce que c'est une propos forte. Moi na maele balbalobaka forte et non fort. Propos fort. Je sais pas si jour en haut au Kenya classe T. Mais en vous regardant na parcours na bino, il y a beaucoup de choses où je suis incapable de vous les dire maintenant à la télé devant la caméra comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est pour vous dire combien vous êtes les anti-valeurs. C'est pour vous dire combien Binonde bozo manqué et loko yoloba. Parce que tout ce que nous venons avec est vérifiable et puis est palpable. À l'époque, vous devez dire que Kovo va Libani Baramayele. Pourquoi vous avez un propos irréfléchi? Pourquoi vous avez un propos irréfléchi? Vous avez un propos vrai, correct. Vous avez un mensonge, lokuta. Pourquoi? Pourquoi lokuta? À chaque fois, pourquoi lokuta? Lokuta ni. C'est-à-dire, on fait la TV, on va là. Maman Sila, maman non. Et puis ça lokuta. C'est licho. Parce que pour pas battre le roi, on va poli, toi ça avoir respect. Barési, je suis bien élevé plus que toi. Ouais, ça vraiment, je dois te le dire hier. Je suis bien éduqué, bien élevé. Tout dans les cas, je suis resté comme ça. Bien éduqué, bien élevé. Pona benga sila, ça va rien me demander. Pona benga dinana, ça va rien me demander. Pona benga Belleville, ça va rien me demander. Ce n'est pas à toi. Té, ndenge yo mona kawana ke non aza poli, oui, c'est comme ça que je suis. Aza maman, il faut voir mbano yaki maman. Maman si là et puis ça reste comme ça. Et puis Barési, yo ki komo nanga kilo te na monoko na. Eh, beaux amis bali. OK, ça licho. Ça marqué ka si là. Ça marqué ka si là maman de pour avoir respect. OK, ça licho.
Zela nano. Yoka français loba ah. Pourquoi le kuta? Bana mayele. Yoka. Na dire au fan na TV o loba ba bilobela. Maman sira, maman bang. Non. Et puis ça le kuta. Maman zo manque. Ça est licho. Ça est licho parce que pour pas le roi d'être moi ça poli, toi ça avoir respect. OK, ça est licho. Ça marqué ka si la maman de pour makaka déjà respect. Voilà. Moi na mayele. Awa lisusu. Yozo loba. Orke. Orke. Na phrase na yo wana. Tu pouvais pas parler de orke. Il faut osukaka na or. Or. Nazana big. Na kaete pona bana opesa bino cours awa. Orke. Orke. Ezalaka te. Eloba makate. Alors, il faut d'abord que Luka Kobongisana nous koluka moyen quoi arranger nous ba phrase ozo ko sala o accorder ngo bien o respecter temps o respecter ndenge nyonso parce que depuis banditi siko moi na mayele biso ba etozo ko réfléchir te mais na moni ndeti o réfléchir vraiment te orke ozo loba po bima moi na mayele orke ozo manquer mon respect orke moi na mayele même cadette na biso na palais ako sala ba bozo ba boete orke. Vous devez encore apprendre. Barézi, mais je vais te dire un truc. Mon jeune frère. Écoutez, mon jeune frère, s'il faut autant à 5 personnes dans les réseaux sociaux, nande to za la raboué. Nga na cause la parmi les 5 personnes wana. Bandeko penage non. Parcours na bango ti lelo ezali na babuzo bebelete. Tu étais un comédien. Oyebi ndenge oyela kam papa. Oyebi ce que tu as fait. Nayebi te ba vérité au bino bolobaka nayebi ba vérité ba vérité nini bino boye baka ba vérité nini ya batu bino boye baka poso ke zaka mutu ayebsa kiyo ozali na ba confirmation te ozali na makambo donc esengeli rien ne prouve que makambo yo ozo lobado eza vérité nazo construire carrière nanga na lokuta te yango bomoni o reconnaître ngo que ayela biso ka makambo si eleka. Luka dictionnaire na yo zwa définition ya histoire eli kolobanini. Pe lorsque ozo senga il faut bo memela biso ba makambo o ezali ba ko simba ngo muto amoni to ko memela yo makambo nanu esalema te. Faut ko zwa ka makambo si esalema eleka nde to ko ya nango to présenter bato. Après un temps moi mayele na bino ezoko s'effondre. Ezoko yeba na lisusu te parce que vous êtes entouré par Banti Valère et vous êtes animé par la mauvaise foi. Vous êtes animé par Motema Mabe. J'ai tellement de réserve. J'ai tellement de retenue. Na lignée wana nyonso so boluki. Tu vas le trouver, t'as dit. Ni combo. Garçon ozala na ba association te. Garçon oyo akota ka boîte te. Garçon oyo akota ka bar te. Garçon oyo azala ka mutu ya be kirite. Garçon oyo a changé goût ba orientation ya nini na yete. Garçon oyo a kipaka via mutu te. Garçon oyo envia ka mutu te. Garçon oyo aza complexé te. C'est moi. Vous ne me verrez pas dans vos sales bêtises. Vous ne me verrez pas dans vos sales bêtises. Parce que, papa, des fois, moi, je pitié de vous. Bino, bande konabiso. Des fois, nazana mawana bino. Nazana mawana bino. Des fois, vraiment, nazana mawana bino. Nazana mawana bino. Vous avez coffret bloqué quelque part. Jour et ça. Mais moi, quand je suis Nzambe, à cause de grâce, à comme même na parquet à Waka ya Kalam.
mikolo kaso nzambe asali moko grâce à comme mata parquet ya kala mokuna wanande et cause la jour bino bo comprendre. Est-ce que aujourd'hui Barési vous pouvez venir défendre les gens qui insultent Papa Lombe, les gens qui insultent Maman Kalunga, qui insultent Maman Top, les gens qui insultent Pena Mungongo Ekiti, qui insultent Bellevue, les gens qui insultent Maman Olive, les gens qui insultent tout le monde, Papa Masumu, Papa Massassi. Et Oza à l'aise, tu viens pour défendre Kozwa, défense Nabango, les gens qui insultent Gingombe. Vous avez même insulté Gingombe, Binomi Balé na plateau Nabino. Batouandengo ana bakoki kozalobe ba exemple et pas bateau. Vous avez un comportement lokola ya banyama ya bambwa yango moni na benga kabino bambwa parce que bozo ko agir par instinct, conscience longwe bino. C'est comme si vous êtes envoûté. Je ne viendrai pas pour te dire faites attention, non. Mais je sais par quel moyen on peut corriger. Et tout le monde qui nous regardait, baba bête, baba zobate, baba bibiso. Mon jeune frère, Ozanga mutobenga, mais pesa merci na des mères. Je répète, pesa merci na des mères. Mes frères et sœurs, bino baïbo ça la malam bo continue ça malam. Baïpe bo ça bozoba bo continue ko ça la bozoba. Mais un jour to kutana na bino. Lobe ko le kalelo. Merci beaucoup.